yo ezolekela ngai ekoleka te parce que toyeko comprendre makambo yango tango ezoluka ennemi ya vie na yo koluka musika te eza kaka bandeko na yo oyo obotami na bango oyo kanga bato bandoki c'est que yo toza ndoki aujourd'hui c'est que yo toza ndoki makuiza na mwana su bapati na sisa na mwana su bamakolo wana na sisa okomona bopesela nga réponse boyoka nani makambo oyo vi na ngai mobimba na uta Afrique na mboka na uta ezala mboka Angola na ya poto na mbongo na ngai na tike na ngai nga batikali kofutela ngai tike te ondeko afutela ngai tike mutu te na boti bana na ngai mibale na pasi na bokoli bango na pasi na mona kutu mutu moko oyo ayaka te asunga ngai azalaka te koya na ngai kutu poto nazoyebaka etango na ngai natika bana eza na ndeko na mokuta boyaka nde kotikala na bana na ngai banganga na yo bisika okendaka nde balingi baya kozwa yo po plan na yo échoué makwiza plan na yo échoué oyaki na plan awa ke naye kotala grande sœur na nga awutaki Afrique nzoko oyaki na projet mpono boma mama ombelisi ye biloko no esoko owutaki nango wapi banganga na yo soi-disant pasteur mama pasteur azanga église bandimino baza wapi lakisa biso église na yo lakisa biso église na yo bandimino baza wapi bakiti no ndako ba TV na yo batro finikaka plan na yo échoué soko ningo kufa na yo na ndenge na yo kotia na mutu ya mama te. Aujourd'hui, je peux parler parce que Dieu m'a justifié. Au tali deux photos, au tali des réactions, vous comprenez qu'il se passe quelque chose. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parle toi-même pour te justifier. Bonjour chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple et amoureux de les Nazaréens, ainsi que pour tous les chrétiens qui nous suivent en ce moment partout dans les 5 continents du monde. C'est la vôtre, la princesse de l'Éternel, toujours à mon poste pour nous servir, parce que la Bible nous dit, donc je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes avec l'homme de Dieu, l'apôtre Ndanou, dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants, c'est très capital. Il est déjà sur ce plateau, mais je demande à Alain Kiakala qui est derrière la caméra de nous donner un cantique pour la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité, qui n'est plus dans le tombeau. Régie à vous et on se retrouve tout juste après pour dire un bonjour à notre invité ce soir. Régie à vous. Allez,
Nazokatela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Okoma wana. Mais to landa na vidéo oyo. Oyo ko boucler émission moko la lelo. Vidéo oyo mama na biso Jeannette Makwiza. Mutu na ye aoloba bakoloba ke ezali mutu eningani. Bon tozwa ngona ka bongo parce que zelo ko esengote zelo ka pasi po na ebite ata ndingo za pasteur wana okolinga ke munguna na yo akufa amo ke opoza ndoki. Donc tolanda na vidéo ya ndenge mukazo loba ndenge bokotala même na batie ba vidéo na yo wana atako journaliste oyo akotela ki 4 mois passé alobaki abetaki lisolo ndenge alobaki mais batie ba vidéo na ye ndenge azalaki avant et après ndenge akomi. Je vous dis bonsoir. Même quel que soit le pays vous trouvez, na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu. Na ba o bazali banda ya mboka na Afrique na Europe. Kombo na nga Jeannette Makwiza. Nazo sala vidéo oyo ezo lekela ngai ekoleka te parce que toyeko comprendre makambo yango tango zo luka ennemi ya vie na yo koluka musika te eza kaka bandeko na yo oyo botami na bango. Soki na sali vidéo oyo mutu nyonso kozwa vidéo o na WhatsApp panza yango partout na ba oyo bayebinga kaka nde na oloba. Donc na vandi na ville ya mboka ya Belgique na ville ya Drogenbos. Donc nazali awa nazwa kita ebele vraiment ya mabondeli ya kolukelo na Nzambe. Nzambe amimonisa makape Nzambe alobaka. Le Dieu de gloire, Jésus-Christ Nazareth aza oyo Nzambe ya Yeshua kate. Oya kufa kine kulusu po biso to bika. Nzambe oyo asalela kabiso minene kokamo azo continuer ko salela biso makambo ya minene. Soki bo moi na sali vidéo oyo nazo sala ngo parce que eza likambo moko ezo lekela ngai ko lekela ngai te mais nazo loba na sens que nazana bana nanga baza mibale. Eza makambo bien aimé tant que soko za africain ko comprendre na ba famille to uti eza ba famille moko etondi na sorcellerie mingi oyo to bengi kindoki na niveau ya poto bato ba ko comprendre yango kaka bato peut-être aux africains na oyo aza mosala na Nzamba ko comprendre na niveau oyo nazoloba ndeko langa zaka na Suisse kombo na ye Sophia Langa mimishi azalaka pe na Suisse baza na chaîne ya télé Chemin de l'Éternel oyo aza mwana ndeko langa bayaki awa na Belgique na ye koyeba ke baye awa ndenge nini na 8 ans na nga nazalaki na ndako na passé journée na ngai vraiment ya mabondeli nazaki un peu fatigué na lalaki muke na lamuki na bimi na balcon na nga nazwa mwa mpepe na yoki Nzamba sali ngolu na yoki voix na ye na tsali vraiment attention litoyi na yoki lisusu na bwaki lisu bango bamoni nga tant na tali epa voisin na nga azalaki ya ngambu na moni bango na yoki pe tant ba ofinga nga na kipaki te mais na mituni nga bi oh est-ce que za bango ba eko sa nini soki ba yaki ya pourquoi ba sonner pas nga te mais na eko comprendre après un moko sous na bimi na balcon na yoki sous voix na likolo donc na deuxième étage
tant na yoki voix na deuxième étage na comprendre que za bango na bengaki police pona lingaki soki bayaki kotalanga ou bien soko di kambo boko beta porte boko sonner bo sololi na mutu mais tant bino bo bomba mi epa ba voisin on a pas mutu ya misala za batu moko basala kana bango ba magie siko bino bo sali association na batu na boye bo komeli kuna eli ko lo banini bande ko na ngai bo pesa na réponse bo yoka na makambo oyo vila nga bobimba na uta Afrique na mboka na uta za mboka Angola na ya poto na mbongo na nga na tike na nga bafu batikali ko futela ngai tike te onde kwa futela nga tike mutu te na boti bana na nga mibale na passe na bokoli bango na passe na mona kutu mutu moko oya yaka ta sunga ngai azalaka te ko yana nga kutu poto na zoe baketan na nga na tika bana za na ndeko na mo kuta boya kane ko tika na bana nga mais nzambe ya mawa mama na nga azalaki mais après nde ngulu moko boyebi soki mutu asa comme na poto ndenge bawela ka bana esika nde batikala ko bebisela nga bana menga nazoloba ndeka nazoloba na bino boye bopanza ba video oyo kende partout chemin de l'éternel oyo Milisha da Silva oyo bango basalaka na chemin soki baza na chemin ya nzambe balingai koya na ndako na nga eza chemin ya nzambe te baye awa po baboma nga baye koluka po baboma nga me na kokufa te au nom puissant de Jésus libulo bango moko batimoli nzambe azomona bopanza video oyo kende monde entier chemin de l'éternel ezaka na mboka na Suisse bopanza ngone ba Facebook bopanza ngone ba WhatsApp baza awa nde na oloba bino et pas voisine na nga na likolo ndenge nazoyebisa bino mission na bango baye po baboma nga mais nazo déclarer je ne mourrai pas je vivrai je raconterai les œuvres de l'éternel bopanza video oyo monde entier na kokufa te naza ya nzambe bopanza ngo Milisha vandi na Suisse chemin de l'éternel baye na mama na ye oyo aza ndeko na nga nde mama na ye nazo lebisa bino nde baza awa baza na mboka na Belgique pa voisine na ngai oyo kutu bayebi te association basali associé mpona nini mutu wana mpe aza mutu asalaka makambo ya mabe nga na indima Yesu nga na accepta Jésus Christ comme Seigneur sauveur personnel ya vie na nga alobo komi koyela ngai ya makambo nini naza nyongo na bino te je vous dois rien je fais l'alliance avec mon Dieu c'est Jésus Christ de Nazareth makila na Yesu yango ezokule na bavene na nga eza makila ya kindoki te eza makila ya magie te mais c'est le sang de Jésus Christ de Nazareth Yesu akufaki na kulusu po tenga na bika ndenge kana oloba bien aimé mutu nyonso kozwa video oyo panza yango na ba WhatsApp nyonso tina ba Facebook botia yango Jeannette Mapui ezanga Facebook na nga kutu pona sila kanga na kanga kia pona tango nazokita ya kobona ya kompone ki déjà makambo ebele donc ba banda déjà banda kala koluka vi na nga baye kolanda nga susu ti awa nde na oloba baza na likolo pa voisine na nga bopanza video oyo bopanza yango ekende partout nga naza ya nzambe naza na problème na bango te bakomi kolanda nga likolo nini nga naza kuna te bopanza video oyo kotambola monde entier Milisha nasali video oyo nazotinda yango kaka ndenge ozoyoka ndenge na video ndenge na oloba Milisha da Silva mwasi ya Silva oyo bavandi na mboka Suisse chaîne na bango chemin de l'éternel baza awa na minute ndenge na oloba na immeuble onga la vandi na deuxième étage nzamba apambola mutu nyonso akozwa video oyo bokabola yango bopanza yango que Dieu vous bénisse. Antuka napesi na bandeko nyonso bakolanda video oyo napesi bino mbote na bino nyonso bokolanda nga na video oyo naye kopesa réponse na mwasi moko soit disant pasteur naye koloba na yo Makwiza mama ya nani oyo ozoloba na kombo wana na video na yo tala Makwiza
biso to banga côté jamais pe na banga yo makuiza na banga kayo te yo ki de koloba ke baza likolo bana ba likolo o balingi babonanga banani banganga na yo bisiko kendaka nde balingi baya kozwa yo po plan na yo échoué makuiza plan na yo échoué oyaki na plan awa ke naye kotala grande sœur nanga awutaki Afrique nzoto oyaki na projet mpono boma mama omelisi biloko no esiko owutaki nango wapi banganga na yo bapesaki biloko mama na biso opesi biloko kolia sayo to na biso makuiza yo nayebi yo keba na mama Sophie makuiza nayebi yo keba na mama Sophia yo lobaka na bafamille mingi yo musala kaka kokonga bato bandoki okanga mutu nyonso ndoki ala la famille na yo ala la voisin ala la nani ndoki yo mokolo oza grand ndoki yo soi-disant pasteur mama pasteur azanga église bandimino baza wapi lakisa biso église na yo lakisa biso église na yo bandimino baza wapi bakiti no ndako ba TV na yo bato finikaka plan na yo échoué soko lingo kufa na yo na ndenge na yo kotia na mutu ya mama te kotia na mutu ya mama te nayebiso makuiza keba na yo nayebiso keba na kumba mama apres na 2021 oyo soki na mono kaka na kombo ya bakoko ya mama ya bana mama nga na ye lokola yo mingeli yango bongo tokokende no bongo oyeke na ba 2020 nga na yo esimbaki te nga na yo esimbaki te tosolaki makasi oyebango nzokolaki na plan mpono mama na biso donc oyeki na plan me oshuye kisi yo na ezongeli yo moko tala miso okotobetango obaza na likolo obeyi liboma ya yo oza liboma na mutu na yo bana na yo moko okanga bango bandoki bana na yo moko bomi 9 mois libumu na yo okanga bango bandoki mais ça va pas ou quoi oza liboma ya mutu no makuiza mama nani ozoloba ke baza ya likolo bayebaboma ngai mama ya nani liki ya nani nayebiso kebano makuiza sikoyo nde tokokeno boyo soko osali video nga mpe nasali olobi nga mpe nalobi imbécile donc bazopesa bino barespect mais bozolinga na bino te tobanga kote oyebi nga mpe bena banga kote boki bafamille nyonso deja bayeba yo oyokanga bato ya ndoki seke yo moto oza ndoki seke yo nde oza ndoki makuiza na mwana so bapati na 6 na mwana so bamakolo wana na 6 okomona yebaka yango ke bana nyonso oyo ofingaka bamama na bango bazotala yo lokola biso tobandi boye zela na nsima mikolo nani moto akosalela o video soi-disant mama passé lifuati mama passé ye koko mama passé ya fuati mbala suka na mama Sofia mbala suka na mama mbala suka makuiza soki na yoki lisusu osali video yonga pe na sale niyo olobi nga pe na lobi soko makuiza eso kebanga na mama olobi déjà trop mais tokipaka yo te topesa ko respect comme ke leke mama ya biso mais lokola obandi kosala bavideo obana mpe koloba ke balingi babomanga bandoki na ombe wana bisiko okendaka banzambe na wana esiko okendaka wana oyebi wana
wana yebi wana ko wana balwano ke o to ndendo wana yebi wana pour nzambo o sambela ka wana eza en tout cas déjà na ndimi na ngai te ke nzambo o sambela ka wana sala pe ni ko na sala ndimi te nzambo na yo banganga na yo wana yo bende bisiko ke ne kuna na bene na ne bisiko simba ikisi na wana na bene siko ke ndegi yo makuiza yo makuiza yo video oyo eza pona yo makuiza soit disant leke mama ya biso mwana chuka na bango soit disant yimi na moboye ko baso bango to banga kote to pesa onde respect mais le corps boy na yo ba respect wana to keno boy 2021 o sali mapira sali mbesi ya makuiza mbala suka mais biso mbala suka lapa mama lapa libwa mama makuiza biso lapa libwa mama soko na kusuka Kongo ya koko ya mama olobi o mwana ya mama Sophie olobi ngape na ye mbesi fioto tala miso soko bweta mungire satana ninga pungwe elenge comme lokola koko mobo ya ba 100 ans keba mbesi na yango ndeko tolanda audio ya ndeko na biso oyo bomoni auti ko répondre maman na biso oyo ya Belgique tolanda audio to tolanda ye to benga ye sikoyo to ko solo na to ba koyeba quand même likamango eza ndenge nini bazana nini na famille comme ça éclaircissement ezala bandeko tolanda ndenge to ko benga ndeko mama pour expliquer biso. Oui, alors bonjour. Bonjour papa. Merci maman de Bengio, le prophète, pour les gens qui ont bien dans l'émission. Mais là, en pleine émission, tout le monde sur la mouké, comme on est là au salon passe on a vidéo de mon yandeko, on y a lobby, a une famille bandoki. Bisous de yébé qui a commencé à y mais tu comprends qu'est-ce qui se passe. Il a changé Kazaka, Akoma, ou bien il y a famille Moko bandoki. Il y a un autre bien, il y a Monique qui peut répliquer. Pour répondre, il y a un autre qui va bozana ndenge nini d'abord soki ko ba kombo na yo ou ozana ni yo na ina famille boza ndenge nini. En tout cas merci papa. En tout cas la besi mbote ya bande kuna sibagala na biso. La besi mbote. Ngai nazali mwana ya mama Sofia. Nga kombo na ngai Mafuta Maria Langa. Donc mwana liboso ya mama Sophie, grande sœur ya Mimisha. Donc c'est ça. Ouais, Mimisha, oh, il y a le bail de chemin de l'éternel, c'est ça, maman Mimisha. Grande sœur. Mais le problème est que moi, si on a un problème, le problème est que vous expliquer quand il a bino, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je suis à Zolo, dans la vidéo, azali ka mama la biso. Asa mwana chuka na bango. To asa mama leki na ngai. Leki mama la biso vraiment. Mais maman leki wana en tout cas la famille peut comprendre na yete. Eza eloko mote ke zala ko biso ne ba tozolo bango non. Famille nyonso ba ye. Ye afinga kana banoko nana alena ba grand sœur na ye na ba grand frère na ye poye bango bote bango 10 ye mwana chuka mais afinga na bango nyonso
amankaka bango nyonso mais ata moto moko te atelemelaka ye ata moto moko te na famille donc bana ya bandeko na ye nyonso afingaka bango bandeko donc mama leki wana biso oyebi te esili bakisi na ye wana oye ye wazwa yaki paster na ye wana atuka ngana mama leki wana esimbaka te deja bandaka ye mama na biso mutakokola ye mama na biso ntango abalaki azwi epai ya mama na bango abokole na ndako na ye donc mama na moto azalaki ndezi ya mama ya biso donc ye mpena moto achetaka couche tusela wana donc mama na biso mais nakombelaka te mama wana mama leki na biso wana nayebi te soki nalobela ngo na ndenge nini donc azo soki bamakambo na ye yaki paster na ye biso tokenda na Belgique mais église na ye tomona yango te bandimi na ye tomona bango te mama leki ayaki awa na ba 2020 na ebandeli ya 2020 pourtant mama ayaki biso kuma deja mama kuna ndako na ye na Belgique tokuma deja mama ndako na ye kende kuna yoyo aye auta feki tokuma mama isi bakuta na mama mais nakopeleki te na 2020 awa kuto na fin ya 2019 donc le 25 ayaki ti le 5 ya 2020 asomaki mais nga bebisha bengako oyaya mama leki azoya mais ngai nasepeleki nango te atoni azozani yo azoya mpona atala kanse na misi bakutana te esprit nange esimbela yango te ali mama leki aye ale nga mpe esingaki mpe nakende epa mama kuna na décembre wana chek babakasa bana nakende epa mama na ngai mpona mama ale naleki na ngai donc mama leki wana na nga na ye donc epesa matata moko ne biso nayebaki esika ekuta te naswanani makasi na décembre wana naswana maleki makasi na biso esimba te nzoka ntango ayaki wana bazolala na mama ya biso donc ayaki na biloko na ye ya komela na ya kolia donc apesa mama alia biloko wana mama amela mama aloba na nge eloko te aloba mpe na biso eloko te biso toyeba teke ye ayaki na biloko na ye ale etonga ye apesi mokongo boye mama diare akosakana mama na biso donc etiaki moki akufa mama en tout cas mama abeli donc maladi moko susu bandenge mama diare otele mai après mama nde moto yakolobako o makwiza moto ayaki awa yapesaki nga biloko akomela yapesaki nga biloko akolia en tout cas biso tole mama mbele mama yoko ngai aza awa avant yo lia biloko wana avant yo omela biloko wana ifo tuna biso bana yoti ote omoni ye aza mama paster tina mama paster awapi aza na église aza na bandimi yo sikoyo omela biloko na yo tokolia na yo donc mama tinzamba asuki ye mama boni mais ngai epesi ngai kanda mpenza me nalobaki eloo te donc nasengi nzambe merci mpo nalobaki eloo te mpo epesi ngai mesha ntango nali mwana liboso ya mama Sofia ngai mwana liboso me nalobaki eloo te nde na famille mpe nalobaki te akenda na ye apo tosutuka boye mama leki makuza kuna yo abeli banere bana ne moko nde babengaki biso babengaki nishi te mama awa abeli banere nini nabe banere mama aza koloba biloba aloba kuna esiko alenge tope lokwa yaya ombaisako yamalika beli boma ngai lokwa ngai esimbaka te antuka azalaka ndenge naye esimbaka te aza ndenge ne ale mwana na ye moko mwasi abebiko mama yo banda ye
yo utaki babenene wana donc banda yaki na sisi kuna ale baile tata utiki babenene na ye wana donc mama akangama na ndaku atabara nde babengi ye bakate ata donc akoma ye moko ayiyo koma isole tingali ye lokola akanga bato so bandoki na bana na ye moko abota akanga bao bandoki na banoko bandoki atikala kaka na ndenge na ye zoka na akanga mengo ndaku ndako mosala babi mena mama basoni te na bishe basoni te basona ndi na ngai ko ko rete menga mutukuto yo kera swana ye ke kombo na ngai achangoti kombo na achangoti me acheka na komba mama na nisha mais c'est ça avec ngai en tout cas ko tika mo bongo te pour mama za mama na ngai mama na nga asambe kiti pour mama na nga boko la ye mais comment kula ya mutute mama na mutute mais kokamwa puisque na bana na yemo abotisi no badio na ye azwani ke bana na ye bana babeba bayebisa bana na ye est-ce que il a dit à voyage à ça na Benin est-ce que quelqu'un aussi m'a le côté puisque ils ont en association il faut na Benin entre Benin na Togo babengisa ba passer ni ku ba kina una basi ni bali ba benga ngo e ko reni ma ba benga ngo Nouvelle Jérusalem so que kuna tango zo ngo pouvoir moi makasi ko sabatu est-ce que exactement que ne kuna peut-être yango mutemeni makambo wana ya mutemeni vraiment makambo wana pour moi na ye na bike mama oteki Benin que atanga ye donc mama kompeza on dirait mtaliboma donc ezake tanga oteki Benin de azo yo azo biloko na ekuna donc azo bakisi na ekuna po basaza mosi moko aza ma passer moko aza ba limité ape n'existe ka kombo ma passer ka kombo ma passer donc et ça bakisi na ye mais ko kanga bat bandoki na kanga bat bandoki abane o de bitaka bani musambela obeka depuis tala okenegi akumukeni ba bene kaka tama komi nde kosambela liboso banei na mamekemike voisin na ngai ndoki abana lubongo bavoisin ndo akomi bandeko na ngai bana na ngai moko yo bazolinga balia ngai bana na nga bandoki abane liboso na bana apene wana yo waye kokoma paster apres nsima nango ake Benin obalikambango ouais donc il boso yo akomena me bosano pasteur soki pasteur ngo tata ta kopse ke na éviter après wana nde ale basali babaisa bango ya Benin apeta mazongi nde ala komi nde bilobela c'est ça. Merci beaucoup maman na ngai nini yo ko ba na ye na artu ko le katan que maman leki bien que mutu na disjoncté pour na ko ba mutu disjoncté parce que ba ko ba za normal te ko traiter même ba na mo bandoki si il faut que vraiment quelque chose ni ko ba na ye en tout cas il ça m'a passé na mawa pour esa famille na esa m'a passé na mawa pour famille na mais na bosenge pe mama leki ke akende penza pe basala nzambo ya solo oyo penza opena nzambe ke po basambela ye kosoki te eza pasi mingi mpona ye na olinga pena ke mama leki aluka basala nzambo ya solo kosoki te biloko nasimbena donc eza pasi mpona ye nataki mpe odio moko ya ndeko na bango mpe kaka oyo aza na Canada oke mpe ye bazoregrete nayebi sokoso yango nazwi yango déjà c'est ça donc eza famille na ngai donc eza famille na ngai mais eza pasi nana sa boni pour ye moto abandi yango ala tosukila mo bongo ngasema kaka alokubase na nzambe oyo asambela ye. Merci beaucoup maman na ngai maman Maria merci beaucoup ndoba pambola pona temps opesi biso pona éclaircissement ya likambo oyo oza mbote opesa bato bien en tout cas napesi bato nyonso mboto balandi biso en tout cas
nzambe akombola bino ale napesi mpe bamama na nga mbote bamama na nga nyonso bala na afriki mama sofia na aleki na nga minisha asepeki na ngai silva na bana na nga nyonso napesi bango mbote amatoka bandeko na nga botika malamu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, chers amis. Vous trouvez la bongo maman ou répondre maman Maria ou bon la vidéo nous a répondu qui soi-disant maman ou la prophétesse à Belgique. Mais quand on a cas d'avoir la sous-vérité, toko tiens sous maman Minish ou la traité qui Minish ou il y a Suisse ni maman na lobby ou la chemin de l'Éternel ou a qualifié Bambandoki. Pour l'anape explication est bien expliquer concernant maman prophétesse. Tout le monde après tout raison à bongo na plateau là sur pour na commentaire il y a comme mega côté à peuple de Dieu faut na makabuza ole kana mukiri oyo tout le monde moi maman mususu totiaka na bafréseaux sociaux toyeba vraiment qu'est-ce qui se passe na minute nde nazobana boye aza hospitalisé aza schizophrène paranoïaque. Aussi vidéo ya mafuta wazaki ex masa kolon oyamuti nazongo olandi ye nanga lobiti nalandi ye toi de parole voilà siko yokanga siko aza mama leki na biso mwana tsuka mama na biso yoka lisolo ndenge eza bien papa babotaka yango mibale bakufa ye aza mwana tsuka abanda maladi na ye oyo ntango bakangaki ye na drogue na Paris akoti prison asali 5 ans ntango abimi na prison abongwani motema bato mpo na famille basepelaki moto mokili abongwani motema ntango abimi na prison ntango abimi na prison abandi makambo oyo nazwi révélation oyo aza ndoki donc na famille ayebana akangaka bato ndoki ça fait plus de 30 ans olandi. Ouais. Mais tu n'es pas quitté que c'est une maladie. Du coup, il y a ça qui phénomène où il y Nouvelle Jérusalem où il va chrétien parce qu'il y a Togo. Parce qu'il y a un prophète na Togo, il y a déjà. Voilà. T'as la ndenge la zone c'est du son. Tu es déjà dans ma cambo ndenge kangaba bande. Yo papa. Libi déjà la famille kangaba bandoki. Olanda kaite so moni mutu asali video alobiki bana na ngai ba baby sabango a exposer bana c'est plus normal. Voilà. La prophétesse no bomoni wana. Ni wana bataye ci prophétesse iso na Togo so wa. Alanda mouvement ba prophète. Ba prophète ba bikolaka. Moni mutu akanga bandoka ninga tous ba bikola. Alanda ba prophète na Togo le akenda oui mwana Togo aye Belgique azana bana mibali ka bota ipi azana ba koko 5 ateli 6 mois azongi papa di masuki mama leki na biso tanga zongi akomi 20 fois pire photo yebaki nzambe sina point ya kolobaki bana bakomi bandoki bakoko nini bakomi bandoki. En fait, à mon akabando qui partout, papa dit des massouti. On voit une vidéo à la famille. C'est la enquête, papa. Le cas quand on na vervier, t'indiras une vidéo là. Le gars, moi, c'est aujourd'hui que ma couille a vendu na vervier à sa tindéni. Vervier mon bimba baye, atanga, ville mon bimba ndoki. C'est le point que, abima asouti, mais on fait kakota asouti. Bon. Soki bato monde va PCO déjà va PCO distance pourquoi mieux mon côté à longo vers na Bruxelles mobile babandoki à longo Bruxelles à quel côté qui flama a une meuble moko ba tiene meuble moko yemo kaka mutu mungi ba ngone ba belge papa atinda ka chat 2 fois par jour à la police et puis ça on est donc porter plainte kuna ba voisin na mai il veut me tuer parce que l'association de famille na makwa bomangai Naza Moïse Naza José Khalibota papa de Demassou c'est qu'on pour la bisto se rendre compte que malade comme na niveau où il a été na 2019 na décembre à août Belgique
ayoki mama na ngai aye kotala mama sepeleli kina ye kotala oh yayoki kina koma pasteur na koma prophétesse yani pas sepeli yani isko mama nanga tanga ya aibisi mama wanga yaya bandoki ya famille bazoluka baboma yo na loto na cimetière woni batu bazalaka tout temps bandoki baza papa Didi Masuki mama ya biso na innocence na ye na fragilité na ye mama wana leki abimisa mungwa na l'huile d'olive melisa yanga mama vous comprenez soit déjà prière yo omoni ntango meya mafuta azolobake oyo melisi mama na biso biloko bolesi babiloko yango wana vous comprenez solo amelisi ye samedi na buta melisi dimanche na tongonga na ye kozwa bango na motuka toki na église namoni mama nanga alembi mpo mama nanga azala diabétique alembi vraiment ntango moto ya diabéte omelisi l'huile ya mafuta na bamungu atafuna babi mama ça va nasoka te mama ya biso asala diara na kati église obi papa Didi Masuki mama na minute wana olie koka signalingaki tala melisaki nga boye biso kidiba mpo nga nazwila mama ndako avandaka 10 minutes na ngai donc yaka ndovanda na mama na appartement mama Didi Masuki toye sikoyo lundi tokomi sikoyo janvier le 3 wana topase bonne année topase bonne année na novela tous les 3 nazongisi ye na Belgique azwi avion na Genève azongi le 29 janvier 2020 papa Didi Masuki abengisi bana nini bale ya basi moko aza na bana 4 moko aza na bana mwana moko alobi yo mwana liboso oyebi kozalaka sirène yazwi révélation oza sirène ndongo oza wana banda lelo mwana no oyo nakotikala na ye lisusu te loka moto mosusu atayela oyo mwana azwi mwana na mibale yo oyebi ke yo oza na kindoki ya tata na bino apesa ekodolo yo bebisa bana no pata banda lelo boluka vite papa tozomona bafilme nana susu tozomona solingi vraimen ngai mama leki nanga propre omoni bato mosusu bazalaka ntango azoka likambo euti mpa ndiongo propre aondimake eza restaurant nderone propre yaya makambo biso tozovivre na famille eza oyo babosa bazoteya biso donc on dirait filme nga nauti osala droit de réponse attaque mwana nzambe comment une servante de Dieu peut retrouver la folie so ozosala nzambe ya solo schizophrène paranoïque eza diagnostic docteur apesi papa Didi Masuki bana babandi kolela ntango bana bandi kolela babengi biso otala mama makambo alobi lokola biso toyebi ye tolobi na bana aza mama na bino motu na ye ebouge bozongo en considération te lokola bino boyebi mosala mpe na mosala bakoko boyebi bato babelaka bamitu kokipeli ye te bokipe ye te bolimbisa yaza mama ya bino wana toza na janvier papa Didi Masuki février mars avril mai juin juillet août papa Didi Masuki bana baye kobenga biso mama kulutu osala novela mama te mama banda yebisa esi makambo na ti lelo ayokanaka te abloka biso partout ata tozobenga na banimero wana mosusu wana ayambaka biso te omoni bana oyo moko obimisi na libomo malibo okangi bango badokime bana bazolukasaka yo papa eza incroyable bana wana banyokwami papa Didi Masuki bana bainnocent mpona nini kisi mama toyi kozwa na monde ya Togo ya baprofete oyo bazobenga bango Nouvelle Jérusalem ata biso siko toyebisi bana tozela nano mwa moke topusa tozela totala soki akopesa nouvelle te tomekaka kobenga septembre, octobre, novembre, décembre 2020 papa Didi tomoni siko bana babengi yaya mama zomona na kala te papa Didi Masuki ngai babengisi nga nakende osala reportage ya liwa ya tanko mwana mwasi oyo avanda na motu akangaka bato bandoki akufa depuis le 3 janvier baye koyeba kaka le 17 apona na kati ya ndako na cuisine ntango nakisala reportage wana tanko na bien na motie reportage mo eza na compte na ngai talaka omonaka tanko omer mo avanda na zik boleki na ye moto akufi papa Didi Masuki mpona ye nayebisi mama nga abi mama tala kasi nga nauti matanga nauti moto akufi na kati ya ndako depuis
depuis les 3 bamoni kaka les 17 maman to mobiliser bato bakende koluka mère makuiza ndenge azopesa signe d'éviter tobengi bana tobengi banoko tobengi bamama leki baza moka za na Belgique akanga epe ntoki alobisaka ete tobengi babi non une année moto azokokosa une année bon apesi signe afite bino fo ofani na bino tolingo bima bato mabe totindi siko bana naye bakende kuna babeta porte babenga mbila bukata porte ndako papa didi masuki mwana na liboso akei ake kultuna no bavoise bo mwana ka mwana mwasi babi to mwana ka ete rarement mais to yuka ka keka ndinga tanga kana butu ni asaka kati abima kati akitisa ba vole nyoso ndako mbimba papa didi masuki mwana bandi kobeta mama fongola porte mama so fouete na kobenga mbila buka porte azoka mwana nini azoloba mwana na liboso mwana moni mama zo fongola te mwana ke anga kota na voiture boye abengi na telefone ya mwana yoka maloba papa didi masuki ndoki oye kosala nini batindi yo na famille oye kotala so besi na kofi association bosali na bandeko na mapona olianga bokokokanga te nasa ntambe makina sotomba na ntutu na mai eza makina esmasiya nayebi kindoki te kaka nyongo bomoni azosala bagesticulation wana na video moi j'ai donné ma vie à Jésus Christ azokanga na telefone nayebi sio papa didi basuki mwana na ya bandi kolela abengi siko biso o mwana esiko abengi biso azolela atiki mwana ya liboso azwi mwana mibale boluka ngai te banda lelo bosala vi na bino bolingi bolia ngai bosali association na bavoise na ngai na bamindele ya magi bolingi bolia ngai kaka boye bana baleli entretemps awa biso na sisi mama na ngai lokola azali leki na ye mwana tuka abandi koluka ye na telefone azobenga papa didi masuki na janvier oyo yaki na janvier yango na février janvier oyo mama na biso azwi na telefone papa didi masuki mama na biso tanga yambi telefone ya mama botika ngai bandoki bolingi kozia ngai bokoka ngai te nande moki boluka ngai naza joseph en famille bokoka ngai te papa nandeko ya bino te botika ngai bandoki azokanga na telefone mama wanga esali ye choc okopani papa didi masuki esali ye choc nakuta mama mama tension 280 didi masuki nakolela ya bana na ye nakuta na mama na ngai kaka makinga bimuto akobomela ngai mama nazwi telefone nagangela ye gabi yo oza modele nini ya mosala ya nzambe olukanga bato batuki ozokosipere oganye bapara ndenge na libota evangile oyo ozilango wapi moto akanga bandoki ye moto azali ndoki ya liboso eza ye ozokompane papa nagangela ye ntango sikoyo natindeli audio wana toza na fin janvier ayoka audio na ngai te aye koyoka audio na ngai le 22 février ntango ayoki audio na ngai le 23 février na ba 1h30 asali video wana ntango asali video wana alobi nayoki bango baye bazala na Belgique nde bazofinganga bamatina likolo voisin na ngai mundele kutu bayebani te bakisala association bomabomanga baye koboma ngai papa schizophrène paranoïaque yo ozala oyebi biso awa frontière nyonso ekangami confinement nani akobimaki depuis Belgique en plus Belgique bakangi ba frontière papa nani akobimaki nde Belgique na ngai wimisa unazosala mosonzi na tie essence na ngai ake Belgique na ina mpona kofinga mutu yomanzela nini papa schizophrène nayoki bango nde papa amonaka ayokaka bato amonaka bato nzambe alobela kaka bongo yo soki osali video wana abandi kopanzango mpo bana na ye bana na ye soki mpo bamoni video baba asali video papa ntango asali video wana inane bana bamonaka ye te soki natindeli yo na otindeli yo video ya mwana mwasi azoteya
comparer les longueurs de moyenne vidéo là. Papa. Un prophète à l'élo. Ou bazo ko kanga basi na ba réseaux sociaux. Bazo ciblé kabasi à poto. Hollande, France, Belgique, Suisse. Ouais. Oui, combien va tiki ni bali na bana ba te ko kota na l'église ba no Jérusalem. Ouais. Toi la kana Syrie, toi la kana na Neuchâtel. Moi ça pasteur tiki mo bali. A te kota papa azongi paranoïaque. Tout bani basale mabe. Dans la face batu bazo beba. Aujourd'hui, azo ko exposer bana na ba innocent. Papa. Dans sikoyo a bengi police. Police aye papa. Ouais maman. Parce que c'est na wiki ba ndi bazo loba. Ndi bazo finanga. Mama tina lekolo. Papa. Mumbeli na ina karatu. Police ke lança mumbeli na ina karatu. Oh nango. Police bengi bana. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Nako sa su mulongo kuna. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a uzika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta. Dans le système en bimbi, dans le bon chingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Allô? Oui, maman, to zoyo kayo par rapport à problème à ma cuissa. Ah, papa, benga la normal, benga la WhatsApp, t'es? Ouais, problème est parce que WhatsApp na moni kuna mobulu na si na benge ko sale lo hotel loba yo. Ah. Merci papa. Nandinga qui n'a intervenu moké. Jeannette Makouiza, c'est ma soeur. Nandingi pena batuba yo kama malam, c'est ma soeur. Tovandi na en Angola. Tovandi na en Angola la yebi libota na bango mobimba ko bandala ya na bango libo. Ya liboto. Ya na bango liboto moto abenga ki bango nyoto na Angola. Bavandi na Miramar. Na Miramar ngai na zokanda na marginal. Tozo longwa na ndaku na tuko kende pa ya he. Mwasi ya loko akir.
yana makwiza zopanda wana na yaya oya na ndayo ya bebe makwiza boti bana na emi bale na ngula ti makwiza ye poto aye bokuta ngai se na koma na poto voilà na yaka liboso na ye na 84 na Suisse na longwe Suisse na ye Belgique awa aza ndeko na mapapa bolanda mutu ndenge azolobola liboso alobi ke abanda kolala na ndako na ye abanda koprie alembi alali abimi na balcon ale abandi koyoka batu bazoloba en face donc na immeuble en face après na deuxième étage alobi te nazoyoka bango na deuxième étage na likolo na ngai soki aza koyoka ngai Bernadette na Verviers naza ndeko na ye ndeko eza kaka te bokotami mama moko tata moko non eloko esalinga mpasi po ekarte bana wana na makambo ya kindeki bana wana baye kokomela na poto bana wana baza bandeki te bana wana boti bango yelela ye poto atiki bango bana batikalaki epai ya bayaya oyo zoti aza na Suisse yaya oyo aza na Suisse to bayoki kombo ya ndenda koyeba te Bernadette moye wana naza leki na bango nazali mobali ayari Daniel nga nazali leki ya bamama na pitu baya mari baeve donc noko na biso abalaki yaa na bango arieti wana memaka ya deti na Afrique du Sud tokiya na makwiza ndeko moko na Miramar mais maman po tokende mbala moko tout droit ye makwiza alobi bolingi boboma ye c'est ça le problème non noko botala moto makwiza azali dépassé akomi lokola moto akomi na traumatisme moko na motu azwi dépression eza dépression oyo nga na kotumba po yaya yo kokobima kaka te noko deso nde kobimaka wana oyo banda kolobaki yaananga kuta yawa ya kolianga na immeuble na sikoyo yaanwa kolia oza kokize moto aza na likolo ke aza moto ya baroche po aza moto ya bamaison yaana na bayebani ndenge te po bango bazalaka na se donc nga na ye kutu to mpo na ye te ndenge azokize bafamille na ye nga na ye mpo na épargne bana mwana na ye liboso ariet nano abali te ndoya yaa na ye oyo ya liboso ya mwasi nano abali te azakolingi mpe na mobali me ye alobi bayaki na se mpo na kokomplote baboma ye yango asali video epuis bana babebisa tout consort yaya bana wana bosepa te azala bana kiteto oyo mibale abana mabala wana lieki aza na bana misato soki baboyi bana no na mabala okosuka wapi po ye moko abimisi sekret ya ndoki yango mpe kaka ndenge olobi ebongo soki bato bakimi babi bana baa na ndoki bana baza na bakama bana wana bakoli awa yaya bana wana bakoli awa ye alobi avant kende kozwa bango bobebisaki bango deja na Angola c'est ça ndenge kaka ndenge nazolanda sikoyo obebisa wana alobi babebisaki na Angola eloko nini ezoloba kekindoki na mosusu babebisaki bango na kepolitese na mosusu babebisaki bango po ya liboso azwaki teme ya boti nsima bali nayebi te bana wana baza très poli ndenge nazi tokomoni bango kona ndenge mama azolobela baza kutu na rapport moko tu donc papa ezali dépression mpo na ngai ndenge namoni Jeannette ezali dépression tosunga ye mpenza eza dépression soki eza dépression tamoni bazokoya koboma ye alandela kaka bana mama na ye na tata na mais aza ekarte bana napi baza na kutala bango alongola bana en tout cas mokili nyonso tu eza ya kosilisa biso baoyo toyebi bana wana biso baoyo to eloko na ndaki na naloba yaya yango wana bana wana bayebi kindoki te. Merci beaucoup tolanda ndeko na biso mususu kaka ya bino ya famille ndenge apesi réponse na ye pona makwiza. Merci mama ciao. Voilà yango tozo lexasiko. Merci beaucoup. Voilà to yamba lisusu moko ya famille oyo pa réagir ye moko ko se présenter na kati ya vidéo na ye tozo chaboyo kanyo swana eza par rapport ya biloko o makwiza lobaki.
Makwiza yemoko alobaki yoka des shows d'Enar TV ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Rien que la vérité, yaya. Ah, yaya, biso a to kote la ramutute, te to kote li oyo to tiki oyo te. Na ebisa bino mikonyo so émission biso to sala keza po biso tout comprendre. Oh te to kote la ye, to kote la nde oyo te. Ah to kote la ramutute, to zakande au centre. Ni pour, ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Des shows d'Enar TV au centre. Voilà. Tolanda sko mama na biso ndenge ye pa pesi réponse par rapport ya makambo o Makwiza lobaki. Oyo pe mama na biso ndeko na bango mususu ya famille yo. Ye moko aza komi présenter makambo nyonso koyoka na kati. Na boyinga na loba na place na ye totika ye moko aloba. Po oyo to chaki na tongo ye moko alobaki. Oyo pe ba pesi réponse bango moko baloba na kati ndeko na bango mususu to bengi na téléphone. Famille mususu pe ye toche boyoka ye. Tolanda video yaya. En tout cas, na pesi na bandeko nyonso bakolanda video oyo na pesi bino mbote. Na pesi bino mbote na bino nyonso bakolanda nga na video oyo. Na ye kopesa réponse na mwasi moko soit disant pasteur. Na ye koloba na yo Makwiza. Makwiza. Mama ya nani yo ozoloba na kombo wana. Na video na yo. Tala Makwiza. Biso to banga kote. Jamais pe na banga yo. Makwiza na banga kayo te. Yo ki de kolo bake. Baza likolo. Bana ba likolo. Oh balingi babonanga banani. Banga ngana yo bisiko kendaka nde balingi baya kozwa yo. Po plan na yo échoué. Makwiza, plan na yo échoué. Oyaki na plan awa ke na ye kotala grande scène nga utaki Afrique. Nzoko yaki na projet pono boma mama. Omelise biloko no esoko utaki na ngo wapi banganga na yo bapesaki biloko mama na biso. Opesi biloko kolia sa yo to na biso. Makwiza yo. Nebisio keba na mama Sophie. Makwiza nebisio keba na mama Sophia. Yo lo baka na ba famille mingi. Yo musano kaka kokanga batu bandoki. Ukanga mutu nyonso ndoki. Ala la famille na yo. Ala la voisin. Ala la nani ndoki. Yo mokono za grand ndoki yo. Soi-disant pasteur. Maman pasteur. Azanga église bandimino baza wapi lakisa biso église na yo lakisa biso église na yo bandimino baza wapi bakiti no ndako ba TV na yo ba dro fini kaka plan na yo échoué siko lingo kufa na yo na nene na yo ko tia na mutu ya mama te ko tia na mutu ya mama te ne biso Makwiza keba na yo. Nebiso keba na kumba mama. Apis na 2021 oyo. Sibi na muno kaka. Na kombo. Ya bakoko ya mama. Ya bana mama. Ngana ye. Loko yo ningeli yango bongo. Toko kende no bongo. Oyeke wa na 2020. Ngana yo simba kite. Ngana yo simba kite. Tosona ki makaso yibango. Nzoko yaki na plan pona ko mama na biso. Donc yaki na plan mais au choué. Qui soit les zongeli moko, tala miso ko to betango. Baza likolo, obeli bombe na yo. Ozali bomba na mutu na yo. Bana na yo moko kanga bango bandoki. Bana yo moko bo 9 mois de na yo. Okanga bango bandoki. Mais ça va pas ou quoi? Ozali bomba na mutu no. Makwiza mama na nyo solo bato baza likolo baiba ko mangai mama ya nani liki ya nani na biso ke bano Makwiza siko ndo to ke no boy soko sali video nga pe na sali olobi nga pe na lobi
Donc bazo pesa bino ba respect mais bozo ngana bino te. To banga côté o yebi nga pe na banga côté. Donc ma famille c'est déjà ba yeba yo. O yo kana ba twandoki, c'est que yo to zandoki. C'est que yo ndo zandoki makuiza. Na mwana suba pat no susa. Na mwana suba makono wana na susa. Okomona. Yema kango ke bana nyoso yo fingaka. Ba mama na bango. Bazotala yo. Lokola biso to bandi boye. Zela na sima mikolo. Nani mutakosalela o video. Soit disant maman passé du fouati. Maman passé est kobo. Maman passé ya fouati. Mbala suka na li mama Sofia mbala suka. Na li mama mbala suka makuiza. Soki na yoki ni susu. O sali video nga pe na sale niyo. O lobi nga pe na lobi. Sokos makuiza eso kebra na mama. On l'a déjà trop. Mais tu qui parle yote. Et tu peux savoir respect comme que les que maman a dit ça. Mais le quoi on bandi pour ça la vidéo. On va na pe ko lo bakio. Oh balingi ba bo manga bando kinombe wana bisiko kendaka. Banzambe no wana siko kendako wana yebi wana. Wana yebi wana ko wana balwa no ke o kinga ndo wana yebi wana. Ponzambe o sambe la kawana eza. En tout cas, les gens na nzimi na ngai te ke nzambe osambela ka wana sala pe likona sala nzimite. Nzambe na yo banganga na yo wana. Yo bende bisiko ke ne kuna na bene na wana ne bisiko simba yikisi na wana na bene siko ke ndegi. Yo makuiza yo. Makuiza yo. Video eza pona yo. Eza pona yo makuiza. Soit disant leke mama ya biso. Mwana chuka na bango. Soit disant. Yimi na mo boy ko baso bango. To banga côté To banga côté to pesa on de respect. Mais le quand boy na yo ba respect wana to keno boy. 2021 o sali mapira sali. Mbala suka. Nebiso mbala suka. Lapa mama. Lapa libwa mama. Lapa libwa mama. Makuzi nso lapa libwa mama. Soko na yoku suka Kongo. Ya koko ya mama. Orobi. O mwana ya mama Sophie. Orobi. Ngape na ye. Ok, de retour sur ce plateau. Prophète, apôtre Ndanou. Prophétesse Jeannette Makuiza. Autant état naïe, est-ce que au yébélié pour besoin en solo là, besoin en pesa na ba code à Western Union, besoin à ressemble les nana, mais lorsque vous regardez ça au lobini. Je vais dire que ça c'est les jugements de Dieu. On ne blague pas avec les hommes de Dieu. Surtout les hommes loin. Et ceux qui portent le fardeau de l'évangile. Après 4 mois, aujourd'hui, je suis sorti pour permettre de répondre. Quel que soit beaucoup des appels, au moins n'ayez pas à répondre. Répondre quand ça bat tout que ce qui nzambe ayebi koza na bandeko nyonso bibiche bandeko nyonso maman bibiche maman Claudine ils m'ont dit papa tais-toi, ne parle pas, laisse Dieu te justifier. Aujourd'hui je peux parler parce que Dieu m'a justifié. Au tali 2 photos, au tali 2 réactions, vous comprenez qu'il se passe quelque chose. Et lorsque nous avons un problème de psycho, un problème de psychologie, un problème, tout n'est bougé, moi, ça révèle que avec les hommes de Dieu et avec ce travail que nous sommes en train de faire, mais qui est trop noble, que nous sommes appelés à avoir beaucoup de respect et on ne touche pas aux hommes de Dieu. Et on ne touche pas la réputation d'un homme de Dieu. Ça, c'est le résultat. Le résultat par rapport à Badir, parce que atikaki maloba avant ko mabwazaki na maloba alobaki ndenge ndeko datu alobi wana alobaki yo zobimela ina bandeko na ye. Est-ce que ça te fait bobimeli mingi et ça li ka perdre mutu? Mais vous devez comprendre que ce qui nous regarde comme l'homme mususu parce que nous avons mon regard de vidéo c'est comme si ndé azana mo problème parce que mon amo bandoki donc bandoki ba ko lo bandoki ça passe mais c'est comme si ndé ka ndé mtazana bandoki minga ko mukanisa bato no so ndé ba ko bandoki.
Est-ce que vous avez un contre, Maman Jeannette? Je suis venu encore au moins le dire que l'évangile que je l'avais apporté, c'est l'évangile du paix. C'est l'évangile d'amour. Jésus l'aime. Et il a encore une autre place. Et il y a encore une autre place à la croix de Golgotha pour lui. Sauf, au moins, s'il se répand, le Seigneur le recevra. Je l'ai déjà pardonné. Je le pardonnerai, je l'ai déjà pardonné. Et que le Seigneur le pardonne aussi davantage. Et qu'il trouve grâce et faveur encore de continuer la vie avec le Seigneur. Parce qu'au moins, on ne touche pas seulement aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont des hommes sacrés. On touche aux hommes de Dieu. On touche pas aux hommes de Dieu. On touche pas aux hommes de Dieu. Quand on touche aux hommes de Dieu, Dieu te complira toutes choses. Mais apôtre Poto qui t'a mal aimé l'émission, est-ce que ceux qui le loba Maman Jeannette au sambela po naie au sambela soko au sambela est-ce qu'akozonga ni ta naie po tout le monde réellement que le Seigneur t'a justifié. Tout le monde penage oui beba qui a tchaki nzambe no tembe babenga ki au pasteur babenga sko bondeli abiki azongi ni ta naie normal moi pe non dimina nzambe no ozaka la makolo. Je n'aime pas parler de moi-même beaucoup s'il y a des témoignages. Vous permettrez, Maman Tiffany, aussi de prendre nos cultes, de prendre nos témoignages. Parce que les gens, des fois, se limitent beaucoup. Ceux qui voient peut-être, mais ne savent pas ce que le Seigneur fait avec nous. Je crois que ce qu'il à Obika, peut, pourquoi pas, avoir le vrai amour comme un père. Un père. Parce que je me souviens que je l'enseignais, je prenais du temps à l'enseigner la parole. Il y avait beaucoup de respect avec moi par rapport à la parole, par rapport à la connaissance. Que j'ai parlé beaucoup plus avec lui par rapport à la connaissance. Il avait besoin de la connaissance de Dieu. Donc que la paix de Dieu soit avec lui au moins. Et ce serait un exemple pour tout le monde, pour tous les hommes et pour toutes les femmes, que les hommes de Dieu ne le touchent pas. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Bandeko Bobi numéro apôtre Ndanou, Yango Azopesa. Ce bon ko me mêler Maman Jeannette, bandeko pe boloba ki apôtre Ndanou za passe-temps. Bobenga ye, bopesa numéro. Soki nzambe na ko fungola likolo te abikisa Maman Jeannette. Bongo ensemble batatola tatola que Yesu Masi azan nzambe que apôtre Ndanou za passe-temps te. Il était un apôtre. Lilo basuka na numéro de téléphone apôtre. Grâce à vous. Maman Tiffany, l'évangéliste, la présence de Dieu, que Dieu bénisse les Nazaréens, que la faveur de Dieu soit sur cette famille qui est troublée aujourd'hui. Mais peut-être je suis le Jonas qu'on devait jeter dans l'eau pour que le bateau se calme. Donc je mets les paroles que vous êtes en train de dire. On peut prier encore pour lui. On peut encore prier Dieu pour lui. On peut encore plaider Dieu pour lui. Je dis, s'il a croix, il a une place. Dans mon cœur, il a une place. Et que la paix de Dieu soit avec lui. C'est bien sûr moi qu'on appelle le surnaturel, l'immortel, l'apôtre Ndanou. Je suis sur plus 243 99 48 597. J'ai dit plus 243 99 48 597. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci. Merci, que la paix de Dieu soit avec nous tous. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, Nabandi Konyo surtout. Et puis, il culte en direct. Il y a Salvation Ministry. Donc, à partir de 16h, tu as déjà le Nazaréen, Salvation Ministry. À 16h, donc 30, tu as culte. En ligne, Landa, merci beaucoup. Partagez mission, abonnez-vous massivement, cliquez sur la cloche pour que et notifiez la vidéo surtout merci na papa Guy Labala, maman Lauriane, maman Louise na Afrique du Sud. Merci beaucoup plus na maman Betty Kokelea, Nekab ma sœur de chaque instant de tous les jours, Nathalie aussi pour maman générale, maman Fouratabou, Nzamba Monayo et bandeko surtout Bolinga Rabiso. En tout cas, de big salutations. Na Alain Kiaka, la mignon bébé. Il veut bolo fagir à mon ciao. Non, il y a ma kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba.
La minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nous avons la bino, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans Yot Pesa ou Fouti Mbongo qu'on a partir à Poto Bisoto et à Tojibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi font ami comme on Nazareth. Na kufie. Agence li susu. Donc ça sous mulongo kuna. Pendant que là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi ya Fouti Mbongo qu'on a partir à Poto Bisoto zo ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa Simbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à uzuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système Mbimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le